Tour du monde et dino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa Tour du monde et dino image yanga motema na pesa nananya Anise et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ayo Panja sango ya Congo, et dit non image Panja sito yo. Panja sango ya Congo, émission kitoko yoko talama. Panja sango ya Congo, émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo et dit no image. Et dit no image Panja sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo edino imanje bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino imanje papa edino imanje ye azwaka tina source ata fin fond. Tour du monde edino imanje Panja sango bilili Yekola koloba vérité mama Pambo makiadi Franco lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi Panja sango lili Babi na minto to da mama cameraman yo asimi pari babi edino image voye jo azon cadre ba petit na ye ozo bimisa ba petit na ye boye bi mimi ngalo baté nga la di la fraise na zena ni par vina edino image donc a loko tinga pe ko na fula zinga ya abi la di la fraise mo yo petit na ngozana bien nzamba sala bien fo fongwa manga la di na abi na pe la di nga na fongola yo penza ko poza mutama solo ben omiye baté vina edino image loko tinga yi a fongolinga doki asanga ndenge ya alingeli babi ya mi ba cameraman na pam ba toza edino image ye penza doki fin Panja sango bilili na sa ene ya bien foko sepela dire que ça Gisèle Mandangi mais ça que ba Mandangi toujours en direct donc ba Mandangi ba sali makamo bien na Kinshasa na Luanda boye bilu to sala masolo to kanga masolo seconde za bongo za ke boutique Liliane Mandangi et kangi masolo na Kinshasa o sepelité asa mukili na ye. Bonjour à tout le monde. Masolo Mandangi bandakala et bandakala depuis edino image ayebi bo sepela soli mandanga sasa yo au sasa yo ale mota lo baki tozo papa seko papa bo sepela selo na yebo encourager oaza bezelo kwa bengi esala beti tu na kile esala bien moninga zui sepela voilà veni bozo entre Matonge na Kasavubu so bika na boyoma wana toba mingi te potala na boyoma kana Kasavubu na ponga bi wana na face un passe imprimerie pour moi na ML boutique la boutique est moko ML boutique Mandangi ba koti masolongo le so lingite sa mukina yo moko oboyo sa mukina yo boye boza de cité to invité bino indi donc boya bo sepela boza de cité jalousie za la té ML yemo déjà tonda banda masolo kala tolanda ka bayaya nde banda masolo nzama pambola biso vraiment bota loboko en tout cas merci à trop gros bisous à tout le monde masolo kala kama nzambe na bana na ye donc nzambe la zo sala fo za reconnaissant to pamboli nzambe na nyoso kitoko babi boutique ya moko basala sala boutique na bango et simba te simba mais Mandangi bakoti masolo on devait dire bobo ngama ML boutique ya moko oh na yoko ona sangola bien oh mais bon lo baté tolo bela c'est Simon ton Nzambi ML na uchebe na yoka ngo banda kala comment na nini ML boutique c'est Simon ton Nzambi boutique boko Elena
mabe. Bino tu boza kitoko. Na boutique